déjà Wengete parce que Wenge pesinga même pas à ta visa qui coûte il y a 2 jours na boité na bi Wenge pesinga même pas à ta visa qui bon na tchengete là Dino equalizer déjà on a pesi mbota za ki souste non aller tu m'as dit batika là te na lobi kasi baba milicia papa chéri oh bon comme ça on le roi banane baba milicia papa chéri tout na bango quel je te bala puis le 25 novembre oyo nde makambu na yo arena batu ba ya ibele ba eza na jour te bo vanda raté bo vandi boye bozeli jour moko boye boya ba jour ba trahison moko boye wana ngai ke il faut tout ça la boye mais tant que tout ça boye wana na sala pe kana fali l'homme du pétage et puis nga son animé loko c'est que loko neza pena na mutia FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y a un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, pas ça, il y a comme 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Restaurant chez Amédée, la Villeneuve Saint-Georges, Franklin Macantia, Mbokoso. On est féru, poulet, Paris 18e, métro Châteauroux. Y'a les moutons, la chèvre, les veaux, volaille, tabac poso. Y'a les moutons, y'a un tabac mi panzi, y'a les ailes des poulets, poulets fumés, nyonso ezali awa. Endo ezapeo. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, là vous êtes branchés partout dans le monde. Tout de vous vrai des Gloria Olangui, la méga star de la presse congolaise, une américaine perdue au Congo, retrouve en France. Je dis merci à tous les abonnés sur Image Prod. Abonnez-vous encore, vous ne serez jamais dessus parce que chaque jour, nous avons des invités qu'on reçoit par rapport à l'actualité. On est en train de voir, on fait pour Arena le 25 novembre, jour avec l'artiste Fali Popa. Je profite pour présenter mes condoléances à toute la famille de Honorable Serge Ouello, Tika Moni Mona Epima Kimia, les combattants, un Congolais, un Moutetelo à Ozaro Gangue la Kagame Sambanga, Serge Ouello, Nzamba Moni Mona Kimia, tu es parti, mais tu es bien que Ozara n'a pas de rebondir au Congo pour qu'après surtout les batétés là. Serge Ouello, ton âme repose en paix. Merci beaucoup à le véritable école de Yaouli Moucheni, sans oublier Mamé Ménine tous Pépé Lambetolo, V. José, Moulumba de Cœur de Béni Barcelone, sans oublier aussi à Venangaï Roger Kinkani, Bengenanga avec Kamsi Kinke, la Bandalongue Koyate, quoi. Merci beaucoup à tous les vœux. Désolé, mon agence privée assurée à Confiance Rimarca 2, 31 à 31, victoire à 57. Agence assurée à confiance d'Adim avant Vongolais. Dicap Galor, je te salue, merci pour tout. C'est une émission spéciale. Après plusieurs années, aujourd'hui, je le reçois encore en Europe. On va en parler un peu plusieurs choses. Lui, c'est Mignon Abraham. Mignon Abraham, il fait l'artiste de JBM Piano, sans oublier. Toi, Bareska, Moutauti, Papa Chéri, Motopamba, Olelo, Atiki de Dansas Napoto, les corps, on va me souper Bakimi, le roi Yamosaka Kimi. Yamosaka, à comprendre de Fatika. Mais je vais parler avec Mignon Abraham plusieurs choses pour décortiquer Mamabé, pour toi, Mamabé, les carrés Mignon Abraham.
Tu m'as belé à 4 ya source au bino barato, on va en parler parce que si on parle de tout sauf rien. Si Faya Basket, le réalisateur de cette émission, est là avec moi, qu'on fout la caméra, va mon Nazana Mignon Abraham. Abraham, bonsoir. Bonsoir, Gloria Olang. Il faut que ça emmène à Ponta de Lance, les gouverneurs de tous les warriors. Toi, bah, général, bah, gouverneur, gouverneur, Pembe na Pembe. Boni. Ouais, ça va. De mon séjour à Paris. Hein? Merci, merci. Et moi, dire à tout le monde, Hollanda, ça fait des années. Vraiment. Tout ça, Kinto Yamba, Ramelo, Nanenga Norsiko, Mignon Abraham. Donc, on a pesi batu tumbote, batu baotala biso, et puis, pour nos banda, na pesi bana Paris, tumbote, wazarawa, Junit Balondo, Chicha Mabwana, Percy Mabwana, et puis, Gauthier Bilele. Pour Gauthier Bilele, Gauthier Bandalungwa. Bandalungwa, raté. Et sans oublier, Avivé Otino, c'est-à-dire l'homme c'est l'homme, la noblesse dans les sangs. Et puis, il y a Willy Mouchini, Code Mondial. Et sans oublier Mignon Moupini, Tony Kimpio Kabling Bling, et Vienanga Alino Moupangi, Dada. Voilà, Mignon Abraham, émission d'émission, l'invité par tous, on a Rwanda Mboka Mkesima. Vite fait parce que ça, on a dit ça, on a Mignon Abraham na TV. Ayebi code moral, Marien a un mission moral, ayebi code moral, te menga c'est que code moral à Mignon Abraham. Ayebi code moral, mais baraté que c'est Mignon Abraham. Moi vite fait car moi a dit ça, Mignon Abraham. Lelo zonga motozali, belelo yenge na milangwe. Limité ba dépenser pamba na bozoba. Tango zana mbongwe. Bisika nyonso bakopeso ba titre. Babenga yo président, basusu babenga yo grand prêtre. Zoabo moto, tiane sikanango, sois sérieux. Les temps c'est les temps. Avant l'heure ce n'est pas l'heure. Après l'heure ce n'est plus l'heure, sois sérieux. Chadou, Kuba. Voilà, code moral de Mignon Abraham. Ah, là, c'était dans Katia, BCBG, à Papa Chéri. Mignon Abraham aujourd'hui, après des années, comme on appelle BCBG, dans les États-Unis, les ex-président Nayo, Atiki Virginie, Atiki Zambrota, Bena Moussara Babé, Kimi, et pas de venir aux Andes, na action, na Papa Chéri, ça vite fait cac. Ouais, ça lui bien, mon soyez moutaoumé, na Moussara, femme à Tangrad. Mais si on ne peut pas ouméli, na Moussara, il faut appeler moi pension. Et surtout, na monde wana ya ba sœur na biso ba yembaka ba danseuse ceux qui vraiment ba omeli na depuis ba 8 ans ya ko travailler deux fois il faut ça la makambo wana père asali quoi donc pour nanga na moniango c'est bien voilà c'est pas mauvais. Voilà, c'est bien, c'est pas mauvais. Bonne chance à vous, Zambrote Virginie. Les exemples à suivre pour les autres leaders sont Moussa Oumé, le Moni Bongo, Tikalapé, Bazo, Monsieur Salarabi, sont bien quoi. Mignon Abraham, ça fait combien de temps dans le monde de la musique, toi, Mignon Abraham? Quand on a un quartier, on a mais la pote, Mignon Abraham, dans le monde de la musique. Mignon Abraham, dans le monde, ça fait combien de temps dans le monde de la musique, le BCBT jusqu'à aujourd'hui? Tout à côté tout. So tu as un quartier bani wa to mais tu bani kana beta quartier te pembeni déjà na beta qui pas. OK. Vient na biso Dikeron. Dikeron. Voilà, c'est-à-dire na ba 2000. Ouais. Et après 2000 ça fait aujourd'hui 23 ans. Voilà, c'est de 2000 jusqu'à 2001 décembre na tiki BCBG. BCBG. Combien BCBG était? Ouais, Zaki, tout ça, avant d'avenir, on a un confrère dans la PC Mbote. Il y a l'île Moupangi Dada. Alors, on a un quartier, et Zaki, Bamas, on a mis à maison. Ok. Si Koyo, on a Zaki Moutuya BCBG. Si Rouen a aussi, pour la cola, on a mon abraza. Ok. On a frère, on a vécu au Tino. Par rapport à la famille kaka aux familles ça qui après à sentir que non yemba et à moninga na Mbappé déjà pas dit que pourtant na yemba mon à côté mouvement pas dit que bien petit nanga fona mimayo et pas ya Jonta missile na yebe pas ya Roger Ngandou na yebe pas Jonta alors Bara umemanga il n'est pas à Roger Ngandou mais tokutana te tokutana na leki nae venanga papi Ngandou les new riches
voilà tokutana na ye après to bisinga no winge ke kananga bokutana eza te eleki nango après jour le lundi après une semaine tokenda susu okutana te wana yebi namona epete na yebi epete na ba manga pas jontamicine jontamicine jour on bazalaka na grand frère na biso pe à son âme Pati Moleso na ndako ya jonte wana Pati Moleso autokota pe wenge sika awana 2001 s'il vous plaît esengai qu'il faut bamemanga alors lokola nayaki na danse moko na utana nango ngam na bima nango meilleur danseur na Braza Move nayaki na danse wana fayaki pe na koti ya jante ekotaki bien te alors jante a décidaki siko fa memanga etina Milouz place wenge ezali korépété avant bakota maki ya Bercy donc nayaki wana l'accident vite fait lui bana bobo batu bakanga danse wana ezama quelques pipiou na jontamicine na chef du gouvernement Alain Mpela bango bakangaki yango mpenza bien après wenge koti nango maki bayo ya Paris awana bayo beta Bercy ntango wenge Paris na moment wana nga mpe nazongi nanu vie na biso di Kerol mpona vendre sa voix te ntango wenge kozonga nayo kozongela sous janta janta yo memanga na BCBG bon janta en fait à l'accès nga place BCBG répétaka apesi nga pe mbongo ya transport nga siko tema na okaki galerie d'Ixelles nga na okanisa galerie présidentielle nga na yo ya na galerie présidentielle babi na nga non papa chéri répéta te faut que na petit bateau alors petit bateau eza côté à Rotana là transport aussi etikali ka course moko na keti côté à Rotana comme pe wana moni parler à papa chéri papa chéri baba chéri na bika ka répétaka chéri kokotana kotana lopango wana ntana kutana na maître Lou Mwamba na pese mbote na musika ayo abotanga mabe abeto point mais c'est loin de la guerre BCBG na maison mais ce qu'on abeto point yo c'est bon m'infiltrer on se retrouver nini wana Lou Mwamba kama kabeto ka mettre Lou Mwamba 2001 zoka ni juma tuninga yo okay wana bite na ka place BCBG te kotote répétera na galerie d'Ixelles parce que vous voyez des Rotana ti galerie d'Ixelles oza sous na lara ya transport tena ni atango pena na ba poto wana oui beta pena makoma ti na kota ba komina ba kine ba lingwala na se retrouver na galerie d'Ixelles na moni batu li bande belé après voilà maître Baja la yoana na bato agenta ya osala persona mais osala ke na kota na kati ya répétition alors na kati ya lopango wana répétition nazali koma koya tous les jours pona sala test na yemba esalanga ba 2 mois parce que ba test ezalaki te papa Chirada na kanda po ba pipiu batikali na mikili na colère les pipis ont toujours tort. On a des vices. Les pipis ont toujours tort. Le papa chéri, colère à ma bé. Un temps, on va dans la carte, on va dans la idée, on peut se courir quoi. On peut se courir pas ba chanter, on peut se courir ba bini pe mais yo moi binango ezate. Uzana nous. Au côté mouvement tu joues test pene bandaki. Et dans ce test, on a test devant bateau. Test test quoi? Test un grand mouvement. Oh, bah yo ya danser. Non, on a danser. Attends, on yembe simti ba bimiso li bando obite na bina rappeler. Non, c'était pas comme ça. C'était comment alors? C'était que on a un mouvement. Et puis papa chéri na omona été ce qu'on a moni binadama bouille en face. Amoni binadama en face. Amina ngai mbayebi ke natika inanga. Vous comprenez? Nazali na frousse mais na yembi bien. Vous comprenez? Alors abinanga
babisi que yem tapesi biso ba danse tout. Abe sur ce qu'on vanda kuna te faut vendre esca ba chanteur, ba vandaka. C'était comme ça. Vous comprenez ngakutu na botaki courage ngaka nsaki ba robwa kisanga ngande munakenda. Ezate o ba na bi TV fo na za na bité tu as une très belle voix. Déjà mon koulou te batu ba loba ndenge kendo yamba simo bité prise na bina rapé na mekata obina ngam na betelo histoire nanga muto ngo komoni na ka bino bata BCBG non qui veut noyer son chien l'acquise de rage. Comprenez? Alors déjà pas dit que Ron outil chanteur. Est-ce que tu es ok bien? Il pas dit que Ron outil chanteur. Na même dans l'album a dit que Ron. Vous comprenez? Alors, tant que j'entends Meminga depuis Nanda kuna eti wenge na pati moleso. A memi chanteur. A memi danseur te. Vous comprenez? A memi chanteur, a memi danseur te. Et alors, papa chéri na bifo vanda wana. Parce que tu as une très belle voix. Fais panza na kaka. Déjà yende mukolo wenge alobi vanda wana. Pourquoi pas papa chéri non boye mbate faut kene ote ba danser basa na yebine ko bina ko leka batu tout ba musicien ba zala na wenge nga tu faut ba wenge BCBG mais bon tu na maison maintenant ali ngana bi na maison mère ate no chekao maison mère non azate au moins te déjà bazo bengo déjà danser ba o fingo ka danser. Il y a BCBG, maison mère de danseur. Même moi, tu as dit que tu as opinat. Oh, mais oui. Tu n'as pas épisode. Na PC mote. Ai bi que na danse. Épisode qui est dans la maison mère. Ah, mais na leki bango tout na obina. Ok. Voilà. Yo mtolobi hein. Ngam na lobi bonga na bisi batu ba lobela ngande ba yo episode bino ke Abraham a danser. Ngana yaki wenge en tant qu'artiste et musicien. Et l'oroni ne sala ke bi maloko danseur. Na album moko to wenge beta titre nango antitero na nzembo a Jonta Missine na tchape ba voko na pesa ba voko batumba ba grand frère nanga ba emba vous comprenez et danse nyonso ya générique wana nyon ya nzembo wana nyonso côté danse ngam na pesa du coup naza déjà musicien ya wenge. Vous comprenez? Du coup, naza déjà artiste musicien ou nazo beta na wingi. Alors, yango mone na kota na clip ya Jonta Missine, ne to kota na Evariste. Evariste Laza na Jet Set. Voilà. Yango mone na kota na clip wana. Parce qu'on a kota kwa parce que na beta wana batenga na clip et puis pesa wingi na pour sa visibilité nanga. Alors, dans na kota ki wana na clip na roboya te. Et ça l'a peu bien. Alors, danseur ou chanteur, nous sommes en train musique. Voilà, je suis avec Mignon Abraham, on va en parler plusieurs choses avec lui. Mignon Abraham, premier avocat nous aime ça la succès Arani. Francia ok, Kalombola lalité, tu m'as trompé sa menina, mon colonga malheureux, dit Pizoulou, Ali Deniwade malheureux, et voilà des malako. Voilà, après avoir qu'on a BCBG, Mignon Abraham, papa chéra préféré appeler ce disque to sengaka. Ça rend dernier les cara parce que tous on a répété na kitambo, on a répété na kitambo, tous a roya que papa chéra appeler ce disque. C'était comment qu'on se retrouve papa chéra appeler ce disque comme toi les aki 12 ba beta que pas bengana wenge par rapport à Beurre na yo, par rapport à Barando, par rapport à Mamobe, faut expliquer sur quand ba to batika na bemingi ya Mignon Abraham na mutu par rapport à ça. Donc déjà ceux qui en ozonga tellement le bible moi belé na comprendre te to ke na molo ba pesinga disque au senga ki disque autre ba pesa ki disque na kata BCBG pour au se retrouver répéter na kitambo to ya ba rep na kitambo les autres disaient que ba simsa ki touche pas bengo na kata wenge par rapport à Berrero au sale belé Mignon Abraham. Ah là là déjà na senga disque te
Papa Chéri mukolo orchestre atali alobino. Tina nga siko akomi na niveau kako beta disque. Ngate yende mukolo biso nyonso toza wana. Vous comprenez? Yende mukolo Jean-Tamissine, yende mukolo Seguin, yende mukolo batutu o tozala na kati ya wenge. Alors Papa Chéri quand a Vandi alobi Abraham beta disque nga déjà ezate po babenga na wenge erreur nini nga na osa déjà na wenge ya ngate nga wenge na okuta okuta Bera rebele ya basi abatu nonga tika osa jamu sa mutu basa ba leader ko botisa bango ko banga mwana na sauter ba rando la Papa Chéri préféré to kindara bien maman nga préféré ki na yo okite ata la rona musika to bien leader o wat ba botisa mwasna moni okoko okende kota pembe o yo moko yebi makambo loba non ouais baneni yonde fo ebsanga oyebi kasi Papa Chéri boya ki ba problème po ba comme ba rapport sur yo ozimo sa moto botisi mo sa misa mo botisi Papa Chéri ba ki a préféré za na musika botala na musika après parce que maman non loba ozano tu es conscient non na ko loba makanga na ko tala mutu na ote parce que question na ozo si sangote moment ça leader ni nga Abraham na obot parce que moi ba makamo yango ekina na mitwa bato moi ça leader ayo mo yebi donc moni makwana za masolo awo bana mi balé ozana bango na mona nzela déjà Abraham tu vois ici atikala ozo moi si amutu tazo pe moi ça leader ma ote 1.3 embe yango OK comprendre hein donc atikala comme na niveau na te soki ezalaki bongo nde na bando ya papoto te Abraham obotisa basi na bango OK so ezali bongo te na ngana ya poto te et puis na ngana vanda na wenge te et puis na ngana kima na poto na longwa wenge na Kinshasa na moko te balongwa wenge ba peso yoza journaliste Gloria que ba po ba tia musika Gloria yoza journaliste ngana longwa wenge na sala lettre mise en disponibilité n'est-ce pas bon kato makambo esimba to mo na salis ngamna te nabi esika nyoso na libala kutu hier mo pe kindara mo kita o kanti makambo tu Papa Chéri o sala o ngana o sala esepesa Papa Chéri non il y a pas makambo tu Papa Chéri o sala pe esepesa ngate na za quand même mutu malgré que na za travailleur na vous comprenez hein mutu musicien ça na kati ya orchestre pona ko accompagner vision ya leader vous comprenez ata pe vision na ye ngato na moni que vision na vision na biso et ko kana sous stage je laisse naza esclave te quand même naza travailleur oyo nazo pesa pe ba énergie na kati ya orchestre voilà donc na posa na respecter orchestre na pe na posa ya respect orchestre nga minyo Abraham ba suspendanga na likambo o nga na ebati vous comprenez yo ba kelo te minyo non osa suspension même mutakisa kufa te mutakisa présent ebi ozaki yo mote ba suspenda bino folo ba bien ba suspenda nga biso na bana ozata ba 3 bo ba suspenda bango te ba suspenda ka ngai tena bango nde tomaka ke bazongaka yo nde ezarati ba si ngam na obetelo lisolo na ngai po bino yo ba betelo lisolo suspension liboso na zwaka na ebango te yango nde sala que vient nga aigle benga Papa Chéri bakisa ko sur quoi non bakisa sur que na lobango déjà na émission belé moi accrochage moi na master moko ya wenge mutunaye nde muta osa makambulwana oyo ba cancelinga sikoyo esali que ba komisi information bien te ntang ba rolandela na sima sikoyo bi wenge nezaka ba yoki ba beti film alors information tant komi bien te ngana on a déjà suspendu et tant ba rolandela ngo ezana ngo bongo te et du coup et au ça là que tant aigle et obenga Papa Chéri soit que ça qui bongo peut-être dans ça wengete mais ce qu'on bang était mignon bon comme on a qui il y avait de grands côtés toi au kuta bango ba Jean-Tamissine ba te belé ba Seguin ba pesa bango disque était mais ba que peso disque mon côté on zonga ko mi tunete pour ba ponika nga et ba pesa déjà ba pesa Papa Chéri ba déjà na orchestre mututo ko ça ne disque prévane vient na biso bogis mon pe masenga ça l'album quand ngata avant nga
Maître Fikara senga sala album avant mais nga ba biebisu yo sala disque. C'est quoi mais comme tout n'était pourquoi ba biso sala disque bango ba senga ki ba sala mais yo pourquoi ba biso okuti batu na katesika mais ba préférer yo sala bango ba pesi bango na permis. On me posait ba question tant que mutamaye le yo moko. Tant que mutamaye na comprendre que ceux qui papa Chiraza déjà unité des mesures. A mutuma sala déjà ba œuvre na mboka aponi moni so mokonzi aponi yo. Aponio y a ba bénédiction. OK. Vous comprenez hein? Toza ebele bana baze ebele na ndako so ba poninga donc epesa mi libongo. Na kati ya famille mo bana nyonso te ba koma ba président. Vous comprenez? Et surtout ceux qui batikeli yo kodia. Wana o papa Chira sala zo kodia apesi yo. Tu ko kodia parce qu'il y a plein de missions na opesa auto opesa ba janta mission. Mais on a apesi yo tant apesi yo on a chay ngenge était là. Dino équalisaire, déjà on a passé Mbotaza qui soustait. Non, Fouji était là. Quand Papa Chéri disait que Pétuar, on a associé à Fandi, nous tous, nous étions là. Alors, à quoi ça en est, nous avons bien, nous avons bien danger. Il y a des critères, nini, oh, Alain Pelazaï, qui est dans orchestre. Non, il y a des Papa Chéri. Si quand on a lobby que Pétuar, on a associé à Fandi, si quoi, il y a des ebisanga ngana webse pourquoi lobi bongo yemoko ayebi alors tant papa Chéri lobi bongo naza quand même mutu je dois réfléchir comment y arriver bongo et du coup na benga pe grand frère nanga fali pupa aigle na informa e abisinga iso la bien na vina na solo na vie azaki penza déterminé que fona ça la disque na mobali quand même ce disque ko sukande ni menu apa. Donc, tu as commis déjà, wana? Tu as commis déjà. Donc, tu as moninga. Déjà. Dis qu'on a bandé qui ont déjà depuis 2013. Ah. La poto? Ah. On doit y aller à poto? Pour informer. Tant que tu as une question, dis qu'on a bandé qui ont déjà depuis 2013. Ah oui, ça, on a studio La Seine à Paris. Ceux qui osent journalistes. Pourquoi il ne s'investit? Donc, il y a l'investigation. Il y a 10 qui ont le studio La Seine, Mignon Abraham. Ok. On a 10 qui ont déjà depuis 2013. Ah, ouais. Ah, Moni, en 2017. Ok. Quand tu faisais ça en 2013, comment? Mais on a 2013. 2013. On a février. Oui, au salon en 2017. Non, Nabi, 10 qui est bandé, ça projet. Projet, oui. Projet bandit. Au salon projet avant de passer disque. Non, bah PSIO. En 2013. Elle est comme en 2013 dans février. Okay. Et comme il projette. Okay. Elle est poussée après au bandi Misala dans studio. Okay. Et banda Awa. Ok. Vous comprenez? Ok. Voilà. Misala et bandi Awa. Ok. Et après, il y a un contre-temps. Nanga par rapport il y a kamunanga ba papier. Ok. Peut-être que vous avez baissé en année 2006. C'est à Canada? Non. Bruxelles, pas France. Premier poto na bino. Voilà. Ok. Nyon so to bandara koto. Ok. Vous comprenez? Ok. Alors, par rapport à kamunanga administratif, nazaki na moi ba quelques problèmes nanga yanga. Ba problème ni? Yanga. To comme ba problème on zo ba Mignon Abraham parce que to beta ma solo pour ma so ko si on ça la vérité on a yebi kasi to ça non côté disque non tout ça côté disque donc yango moni et ça arrête qui alors nathan on a na kin bon na ko vanda bongo te yango na za obimisa ba clip o bomona rawana na bunda ndenge mo mobile nyonso abundaka gloire à Dieu maison de disques nanga ezala awa. Ok. Bavanda ka disque wana kaka yango. Bavanda awa bavanda kimia. Batindela ngai donc studio La Seine. Il y a Paris. Et tindela nga ba prise en charge nyonso. Na koti son ambassade. Na 2000 kingandi na zo arifi. Vous comprenez? C'est que nous avons un kin. Kalate awa susu. Ote ozo susu refi. Parce que logo anayi. Nena osa continuité ya projet nanga. Donc bientôt awa toko invité
bah journaliste nyonso ça sera au studio. Tu as dit qu'il y en a pas bimé fait il fallait aux accords pour ton action ça dit qu'il y a bimade. Il y a disque nanga. Il y en a tout ni Te na lobi keza makama il fallait te. Moni disque nanga. Il faut ya ka poto pe disque nanga na ngai na silsila ngo awa po eza yanga projet nanga. Depuis 2017. On a sala ka kuna na kishasa ya kuna. O passe nord et senga il faut ngamona za nanu awa et pourquoi faut na za. Passe nord faut za kana miki. Awa voilà. Mais mina premier juste bi ko za la Belgique. Kayama ebisi te. Vous allez à Belge, baby vous allez à Belge, vous allez à Belge. C'est un bisio. On dit pourquoi on a vendu na kin. Ça qui ba problème nanga administratif. Pour ba peso refi. Na ko lo ba makambo. Ba peso refi. Na ko s'il vous plaît. Otuni ngal kambo. To suka wana. To kemale me maman. Na zo problème moko. Hein? C'était familial. OK. Hein? Donc abotola mukanda. Non. Tout qui est bien. Okay. C'était familial. Okay. Et ça là que il n'y a pas de problème dans le papier. Ok. Donc c'est ça. Ok. Tout qui est bien, non? Tout qui est bien. Il n'y a pas de problème dans le papier. Ce qui s'est fait, n'a regagné sur ce côté au plus rapidement. Donc c'est simple, bateau ba mikolo ba comprendre. Avant on va comprendre. On a ko ba novembre atena ndo ça bateau vi nanga kenga ba sala kenga boy nana. Avant on va comprendre faut on doit expliquer biso. Parce que nga na ebika Abraham za Belge. Osam kana ba Belge. Bato ba ebika Abraham za Belge ya mikil depuis alonga BCBG. Non depuis alonga BCBG antikalo ya mikil ta. Ah bon? De na alonga BCBG. Ah bon même émission de salanga na obi na ngota mikiliza. Depuis na ndungwa tango longwe BCBG te nazaki na kati ya BCBG te tango longwe image za te eza mission na la mémoire non bien to te mission go c'est la mémoire to te le mission eza ya aneni tango longwe BCBG ba 2018 je me rappelle 2017 tourna ngo na commune ya Kinshasa na immeuble wana kota Prince Kasavubu. Mais là, j'étais encore dans non, Longwa qui. Charles. Déjà Longwa. Moni mutu a pas déjà Longwa qui coutou. Tout ça on doit arrangement ya Pembe. Si tu te rappelles encore. Non, il faut s'arranger à Pembe wana on a Longwa te. Déjà Longwa. Non. Déjà maman ngana yebiso makambo ya vie na ngai. C'est ngas qu'on a yamba. S'il vous plaît, madame. Ma Gloria, yo ko tuna nga question. Ngane fona répondre yo. Yo ko beta CTT na likambo ya vie na nga muna yebi traçabilité ya vie na nga. Pona ibna peso Pembe na nga bien. Omoni donc nazui range et vogue ya Pembe nazo on a BCBG na sala mission moko kutu na frère moko azala aona akoma jana mikila na concert na biso moto beta na zana BCBG shengenge kutu ya na limité to sala ngo liboso ya range wana wana on a longwe ti donc on a longwe déjà na liquidage déjà range mais toi ba ki range apesa to zara ya mwana moya baramoto mais na yembela ki Dani baramoto apesi nga range. OK. Je rappelle singa bolingwa pirate homo. Kote kuna zo pesa original. Ndenge mindele bapimela biso mokongo ya dendo. Batikela biso kaka sima dendo. Chéri pesanga bolingwa ta ya crédit. Nakofuta mbala sima avec intérêt. Prin. Imaole Dani. Imaole baramoto mawa. Donc batu baloba kaka. Na yembeliet. Babeza ka mpona bara. Mais na yembeliet. Akabela orange. Oh. Aso mirange a pesinga. Sko iza ya nani? OK. Yangat. Na yembeliet. Batu baloba kaka. Sko yango na yebisa yo. Avant émission wana to sala wana. Nous émission to sala no wana. Wana eza na bakalate na otika wenge. J'étais pas. Dani baramoto embele na kati ya wenge to embele libanda wenge. Na embele na kati ya wenge. OK. Prévané Joski Ayemba, na pesi mboti. Yves Ayemba, azawa na kati ya wengi, Metro Ayemba. Sikoyo nzembo eyako bima na zasusu na wengete. OK. Ezaki nzembo kutu ezaki na passe en or. OK. Mais na sala ngo na Kinshasa. OK. Nde na yiki na tona nyos na vanda yiki na bi na liquide nzembo. OK. Donc ngam na opeso vraiment traçabilité mukepo okoki pe ko bungo za mutu. Je pense que dans ma commentaire, je pense qu'ils sont en train de commenter, mais c'est pas grave. Minogram. Donc naya, naya ou naya te nazawa. C'est pas bateau so comme ça. Si kopona beto pembe bien. Omoni surtout
kati pena na ligne pena po ba ve na biso ba aigle tali boso sola ma sola doki na mboko ba mboko nga na génération c'est surtout kati ka to yeka na ndelu pena to to kati bien wana pembe na bina suki na no côté ya ba ve na biso ba aigle ça dit muta solola na solola ngo depuis le 6 novembre 2009 osana doki tinga na solola ngo solola nini ça non nazala posa loba makambo ya vie na nga nyonso te na lobi Gloria on posa loba nyonso ya vie na nga pourquoi na bien solo la doc 2009 ça dit na bala mwana bakoto yo eza doc te na lobi ke na solo liangot obali et puis s'il vous plaît maman s'il vous plaît ke na oya na solo lango OK na ça qu'on pourquoi pour na yangot OK alors yo ko tuna nga s'il vous plaît madame OK mutako vina ndenge osalaka vina yo vi nyonso ezalaka na kati ya baintere nango koyebisanga te ke mutu nyonso atambolaka na kina biso tu touta Kinshasa toyaka mutu ayaki na doki na mboko aza te bazali bana badoki s'il vous plaît loba badéclare oyo na famille na yo doki Gloria tokende te lokola ozo contredire nga parce que yo ozotuna nga baquestion nga na orépondre bato oyo bakoloba bazali eza bato bakoma na se yo mosala kotuna nga question ozo comprendre nayebisi omoni bato tu ebele la plupart à 90% bato tu bakotaki avion bayaki mboko oyo bayaki koluka nde doki awa même bato badéclara bango bapere na bango bayaki awa sans doki toyaki koluka yango biso tu mutu ayaki nango awa azate mutu nyonso ntango akómaka na mboka aluka sala vie na ye normal alors nga nayebi biso na sala yango comprendre hein? Depuis 2009 donc je veux pas na bandoloba na sala on a mutu tel et kendaki boy non nga ce qu'on a pesi oka moi et moi ligne kaka ya vite fait vous comprenez ce qu'on a 2009 Timbit. Alors, donc, au mutu oka moite, ce qui peut-être à mon inga jour sous na poto. Et puis déjà na baneko, il y a déjà poto na boulot nanga sans dokuana. Na BCBG. Voilà, pembe yango. Ok, on est avec Minio Abraham. Merci, Rite Basket, Chango Basket, Tagui Basket. On est en train de parler. Justement, le cœur de Bani Barcelone. Merci à toi, justement, le cœur de Bani Barcelone. Minio Abraham, aujourd'hui. Mais pour la cata, célibataire. Pour la bête, comment célibataire? Comment célibataire? Il faut le babi, comment célibataire? Voilà. Comment célibataire voilà. La quantième pop na auto lobelo mo na ça kama ka moko koto yo hein 2009 voilà donc ils ala souti donc na comment après 2009 vous avez qu'à célibataire et koko to kota kuna te yo to bandia na bité na binga na célibataire OK voilà Minio Abraham bat ba tangolonga BCBG ozana guerre nan de kono mo djino caporage. Mais à ma grande surprise, que visa dans la monde d'une aposta, on a pas statut, on a là, ah, sur le bébé en Europe. Mais vous avez bateau pour finir ma troupe, on a yamba dans la bana djino. Alors bien on se donne mon longo, yo pour bête massa si. Et ben n'est bon de recevoir parce que n'a pas mis bateau na yamba vraiment na yamba on a djino capo. N'a pas bokina na bagarre bien balé. Réconciliation banza partir à wap. Kolonga on a BCBG, ou betant on peut même mobuto comprendre que djino na mobuto faut soigner. Non. Djino déjà c'est un frère. Djino anozomona tobetani ba makolo de lemba ti galerie d'Ixelles Djino kawanomona et c'est pas pour rien balobaka ce sont des amis des bons amis qui deviennent des ennemis comprenez des bons amis bakoma ba ennemis makasi pourquoi parce que bayebani bapasi donc moko olinga te moninga sali kamobo oya yebi bapasi na nga Djino ayebi yango bapasi ya Djino nga na yebi yango prévané malgré ba divergence na biso tozalaki nango Djino parle bien comme mes frères mes sœurs moi je parle bien avec les Claudia Bakisa les bande quoi ya Djino ba Stéphane mais vous avez filmé na TV mais wana eza makambo ba grand frère bino bo baleki boko tango ndeni OK vous comprendre hein? Alors déjà
un jour ekomaki eza mpona aigle te eza mpona bilongwa BCBG te ekomaki bon toza mibali et puis c'est un frère on n'a pas beaucoup à parler totie wana donc osalaki mabe posala mabe ok tozwi makambo totamboli lelo c'est bon nga naza na posa azala bien et ye mpe olingaka bonheur nanga donc c'est ça on n'a pas de problème donc je les salue Caporage tu te sais là tu es quelque part bambo de belé Mignon Abraham ozwi visa on a projet pe na Caporage on a projet na ye pesa makambo voilà ozwi visa otie na statut nga mona ko na statut na yo nga mignon ba tant ozwi okomaki na statut na mambo komena na statut na komena des soins za wapi yo okomaki ozarami na nga na WhatsApp ozarami na nga na Facebook. Je me suis posé la question pourquoi obéir la miel de sang dans les gamba visa non vous avez un problème avec l'artiste bon normalement dans un posa au beta suma sonete pour normalement né au monde na vandia on a titia normalement na tika ki ya kengela mboka mais zara awas akengela rata kasi te yazara na mukanda c'est un ordre OK comprendre gouverneur a fait ordre c'est un ordre en tout cas qui a kengela mboka muki voilà il y a problème on peut passer il y a problème mais okengela mutakengela mboka za muntu ayibinenga banda te mais yazara na mukanda nommé place wana kengela nanu ki ya vandaka koto yo nommé mutu azaka dena makambo yo na 2009 obi makambo na gouvernement eza siko yebite bato bauti ba France bana ba poste na Kinshasa yo yebi bango te on peut se poste na Kinshasa ninga peme na PC poste ni gardinage donc il doit bien garder le pays, il doit surveiller les pays tout le temps que je veux faire ici en Europe jusqu'à ce que je rentre. Oh oui, l'année. Non, juste kaka que ils ont problème au capingat, au capi abimimboka. Ah. Alobaki. Mon capi ça bi Congo fa kufa. Mais est-ce qu'au capi a kufa te? Donc au capi ce qu'on échange au capi il y a tant ya mikolo dans esute. Donc on a ebike frère na biso wana abaki wana au capi. Et puis non on a comme on a papier d'avion te. Pour nous kutana il faut papier d'avion. OK, 3000 Dubaï, ba finga que pour souka na Dubaï. Mais déjà après que ne peut Dubaï, il faut pour le kaka na pied d'avion. Apparemment on a ba avion te pour bikat en direct de ba côté wana. On peut comprendre. Faut comprendre moniteur biso to beta musique na kin ina moment na idiof. Te azana kisa na yolo. Te ngam na peso. Azo mba pa lempelo ça kasi ayemba pa lempelo. Kasi wana ba mona ba petit gelor ba mirage moi no papa ni kasi ngana bano beta na père na ya lempela za koko papa chéri koko ya wera azape mwana ba héritier tabeta que ça mon héritier donc d'abord à la base on n'a pas j'ai pas de problème et c'est que je fais écouter ça bien et on peut ça et poste quand même à surveiller moka et ça là bien voilà c'est ça. C'est juste ça. Mignon Abraham, orchestre ne kenda wabi. Panga na raba répéter na Kinshasa, tu répétais aux ala ba concert dimanche na Ndoya na Kitambo. Lelo to orchestre na et comme na niveau ni. Avant to koma a écoute, to beta concert. OK, orchestre na. Avant to koma ce soir. Au moni na ba. Avant koma na poto. Voilà, avant na koma. Moni na ba vacances. OK. Na ba kermesse tout ya Congo, ya Kinshasa kutu. Na beta mais il y a bétaïté. Oui, on a de la vie naïe. Non, parce que tout n'est pas. Non, non. Sauter déjà. OK, tout ça est bien le roi toké kuna. Donc on a bétaïki. Donc orchestre nanga les orchestres nanga. OK. Quel que soit les orchestres nanga. Les orchestres nanga, ce qu'on dit bah c'est quoi les lobo. Leader. L'orchestre mo boy. Ouais. Ba mimi wa ngolo. Nako répondre ko tsana répondre. Non, tu kozana si ça mutuna nanga. Oza leader. Mais ba o se kongate batu. Ba o se kayo. Baton banan. Batu be ba mise bele ba o se Mignon Abraham. OK. O sopi o engi, o sopi surtout JBBCBG. Mais ko kene bele tepo na kozanga moyen to kinango moko. Nde ba o se kayo. Nde ba o se kayo. L'idée moi boy ba même pas l'idée na poto lokola ngulu. OK toke pembe ngulu déjà
eza mutu mo abeta musique te famille na ye luki la epesi mutu asala nini amema ye nayebi te soki nalobi nayebi te kuna soto na on répondre bato bandolo ba voilà on répondre bango ngulu déjà eza mutu oyo famille na ye neti ape na poto bangulu baza pe ebele na moni bango ba ebele baya ngulu baya bamusicien te mais batie na liste ya bamusicien ndenge baza oya baviva la musique bakuwenge mema mpe bato ngulu ko ngai sikoyo à la base je suis un artiste musicien alors na président pe ya groupe voilà alors na mission de service comprenez de deux na mutu aliboso te oyo bamemi na poto et pas artiste musicien mutu aliboso bamema na poto et pas leader ya groupe na ye na visa 80 c'est Papa Wemba Papa Wemba bamema ye poto awa et pas Papa Luambo na visa 80 vous comprenez et puis il y a papa on va kasi yo nga mema yote po bongo misonde nga mutu aliboso ba mema na mboko yo na visa 80 na préciser bien c'est Papa Wemba mutu mema e Papa Luambo aussi ba recherche et puis Papa Luambo so faut tout na vie na ngai mongo Luambo na pese mbote ya Élysée amema Papa Wemba et puis plus pur amema sous Papa Wemba na orchestre na ye nga kuna nga moko vous comprenez de deux pap na kati ya Congo Papa Joski Kiambukuta ba mema epoto epa ya Papa Chéri aobeta Bercy donc Papa Wemba apparemment on dirait un musicien te donc Papa Wemba pe ngulu na kufa vie beaucoup ti lelo na Congo tout ça la raé je komi moi au Papa Wemba kufa tout ça la kae festival Papa Wemba matonge tout ezaka bloqué ba France 24 ba benga Papa Wemba ebelo ba kombo ba pesa Papa Wemba mais pas ya mboka oyo ba mema na visa 80 vous comprenez pas chose qui aime beaucoup te baby na koyemba baby vous comprenez t'as niveau muta yo quand tu peux la vision chose qui aime mais jiba foutait pas bon jiba emba banzembo na s'il vous plaît il mérite qu'il faut jiba emba banzembo no tu es conscient madame s'il vous plaît bongo Papa Wemba Luambo amérité Papa Luambo amérité nini pas Papa Luambo mais l'autre pire petit gars et puis Papa Wemba je te précise hein, Papa Mazaki petit ya Papa Wemba tika kutu orchestre na ye akikota na Afriza na orchestre ya Papa Rochero so tout qui te met tu n'avais na marque Tabo ebi na ba na nga ba Charles Tabo vous comprenez atiki tellement ça pire petit na ye atiki orchestre na ye akikota na Afriza orchestre Papa Rochero mais Papa Luambo nde akena mikili. Vous comprenez? Donc Papa Wemba yaki ngulu te yaki mission de service. Vous comprenez? Tozi mutu lokola vient na biso Suzuki. Papa Chéri mema epoto awa na Zénith de Paris. Du coup, a beta pe Zénith. Boso ke zaki ve Suzuki na Kinshasa totikala omonete photo atana Papa Chéri. Abé producteur na lobby boy parce producteur ça nini c'est JB voilà avec le invité producteur quand ba yena nani kasi visa concert à nani visa producteur mais concert à nani le producteur qui a produit JB même invité voilà donc ils ont ndenge moko et loko déraillé depuis na loba makamona te siko ezati Robino Mundibu leader ya orchestre na ye mutu amema ye mikili se Fally Ipupa Aigle comprendre ayaka ngulu te ayaka mission de service batunde ba ko digérer te vous comprendre hein? C'est-à-dire ngate déjà mutu aliboso ya liboso to ya ngulu déjà
toleka wana donc nga te moto ya liboso na bamema donc esopi papa chéri donc c'est que papa chéri na niveau so ozana besoin portefeuille pour papa chéri angati kota na Canada que OK no sopa Abraham a visa 4 ans te soki ko sopa nde combien visa combien 5 ans Abraham a visa 5 ans esopi na esopi babe esopi wenge esopi wenge mais il faut esopa wenge parce que Abraham toxi wenge soni kaka wana komi sous question faut esopa wenge parce que Abraham était à Kinshasa. Abraham ayaki wana. Abraham omoni avandi wana yo mama nanga. Azaini na kinu wana. Ayaki pe ko courtoyer ba vieux ya wenge. Ba o bana possibilité ya kosolola pona benda pe visango. Vous comprenez? Mignon Abraham avandi na 2017 tant on a tiki wenge. Nazwa refi à visa. Bayebisanga que nazana nu nakati ya masolo ya ambassade ezolakisa que naza nabetaka quelque part. Na BCBG. Ouais, ezolakisa que nabetaka quelque part. Alors il faut na solo là. On comprend. Faut na solo là pour nazwa visa mbutakisa kufite solete pon solaki mbutakisa kufite mbutakisa aza présent aza vivant mukolo okuta mbutakisa tuna e solete papa mais déjà ozui déjà qui boranta mais aussi déjà refit faut solola tiko na sa ndeni na bano sala en tant que mwana na moni que faut na bana poussa na pembeni ya papa première fois binadam deuxième fois troisième fois esimbité nazo poussa na pena na yaka ba concert na yaka nini mais nazo lokola mutu moko azalani wana te ba considérer ote je me suis décidé que na mutu quand même Gloria na nya matin faut na ça na vanda na sala vie nanga na bunda kaka excusez le roi mutu nyonso vous comprenez deuxième fois na otokotsa nini nanga na que depuis 2017 il est l'équipe quand même te notre côté ça le 2 août. OK. Le 2 août. Na peso capture nanga. To tiens. Le 2 na peso capture nanga le 2 août. Na zo refus. Pour la deuxième fois. Août koko ya août. Ko so ba refus za posa na BCBG. Te na lobby kaka. Oh na posa ko accuser mutu te na vanda te pour na accuser bato. OK. Le 2 août na zo ki susu refus. Le reste ça qui ni. Babi sikotaka studio munene le studio la scène. Ça va parce qu'on riche, pas ça raison. Il y a Paris. Mais raison le bosso na pesa ko déjà. Il y a BCBG. Nabi raison le bosso mettre en enquête avec moi. Et mi balé peka wa. Nabi na zwika refi na za na posa ko tanga ba kombo ya ko nazo accuser batuti. Tout le vérité quand. Non, eza pembe la raté. Faut to beta ba pembe. Faut beta pembe. Pour lobby mututer oye kuta saibo no nazui refi skotan nazui ba refi wana na quand même mutute j'ai des enfants maman j'ai ma petite famille derrière moi j'ai des amis j'ai ma kambo funa na sala ton on sala bongo wengete ou skotangu un mois après confrère nanga Fally Ipupa Aigle merci beaucoup to comment ce qu'on a grand frère nanga tant que je refus benga papa chéri susu pour la deuxième fois to bois qui na su ko kota manga pembe Gloria to que solane pembe oyebi nga tindela papa chéri combien de messages na vie nanga na téléphone a 1000 messages na wapi pas battu na téléphone nga papa chéri ya père nanga ndiko yok mona ne papa chéri ba bana balanga te na musique bana bazali te ya botane te boy mwana mama mwana na yo ata aza dikoka ata aza baba a mwana na yo musicalement parlant c'est pour ça les gens disent que mwana ya papa chéri mwana wera
mais yemo mukolo nzoto aboyi na ozala mwana na ye Abraham Sikoyo. aboyi charge yango ozo ba refi sikoyo kisko papa chéri boyaka bana baza te me ndeni na nzembo moko euti obima na kati kaka na kati ya baya de mati ya bisusu boyoki bana bakonzemba ye moko kaka ozo comprendre omoni frère na nga avandi liboso na biso Charles Kanoshipi na manager na nga Kin oyo bobengaki bobanda kobengana nga azala na manager na wenge na azala na manager par rapport à ba vision na nga oyo bobanda obengana tokalaki mpo tosala émission vous comprenez tokenda na ye baconcert ya BCBG ba 3-4 fois je te parle bienvenue de tout nga na komela papa chéri nyonso oyo na mwana akoko komela papa nyonso nazwa retour te nazwa message te natina na ba joyeux anniversaire kara nayebi te na wenge eske na wenge BCBG nga moto ya liboso na longwa nga te bato ebele balongwa ozo comprendre papa chéri aza père na biso amataki ta père na biso ce que l'on est salarié comme la j'ai un message butu moi à répondre bon nga moko vous ebele oh nga moko ta okomisa ote nga na nga moko te nga na ba preuve na ya yo moko na ndo on est salarié comme la j'ai un message à répondre te wana esa makambo na ye eza kivi to zonga na bane bandeli ka jiba préférer ka longolo wana par père na rapport biso au comportement na yo préférer ka longola chaîne ngeto nga répondre chaîne ngete peut-être na message wana ya préférer ka longola pe jolo kisa zalaka wat yondi azawat dole azali awat te bajolo kisa batika la te na lobi kasi baba milisia papa chéri obongo comme ça bango lokwa banani baba milisia papa chéri tuna bango quel te ba la message na bango na papa chéri ya mikolo fezalani bongo kwani BCBG za bongo eza méthode à vieille moko ngana okota so longo comme ennemi ngana ko voilà donc uza comme il faut petit ou comme boy na boy mais moi c'est que moi je sache c'est un papa na rotikala toujours moi na devant ye vous comprenez c'est mon père oyo ye banga c'est lui. Okay. Je lui dois des respects immenses et compassibles. Mais là, ah, oui. Engi kolobate que ceux qui papa chéra répondre ngate ne ko tika ki et ça qui na tiko vivre. C'est là ça par rapport que na fali basola tout ça na fali. Non bazalaka déjà na fali. Tu ça fala répondre à aigle depuis kala. OK. Wa bazala kutu ba okanga pe ba photo na ba rotana kutu. Na ba place wana tu na zo tinda ba message na nga. Pour aigle za perti à papa chéri pas ko sabino de OK auto za te po azo la musazo linga bokoma ba succès le roi ba fali po bosola intérêt ne je sais pas la vie boza le roi fali po bosola bien point intérêt mo bekunda na musazo banga kendo komela musaza matolo la vie elle est compliquée déjà papa chéri ninga za wana depuis na kota wenge BCBG papa chéri a ebi je peux être le seul musicien à Senga papa chéri. OK. Papa Chéri. Un musicien pendant 17 ans, au papa chéri. Na mon année ba massa ba soka ba 3000 ba 2000 ba ni. Nga papa chéri tika opesa nga même pas 500. Même pas. Pour anine. Pour yebi na senga ngoti. Tu ata ko senga te ko pesa. Na zwa ngote. Ba baraji ba kaba makasi. Mais papa chéri nga naza travailleur na ye. Okay. Ya opesa nde ba oyo bazoya ko verrier non. Nga travailleur déjà kuna. Est-ce qu'on a noyé biso je suis tout non ko ça la paix biso to ça rappelle na excusez-moi pour la terme mais bon nanda kume au foot na fin du mois mais moi pour remettre les alara moi non, je te dis les alara soit moi loso soit moi ni yo so na BCBG maman je te dis déjà yo moto bino nyonso na lobi te ko futa te te na bi ko kabel na bi salaire te ko ni za ka ko se boye Abraham ah oui ngai pas papa chéri natika c'est bazo lingote natika ozwangote azo lingote nga papa chéri natika ozwangote mais bato yabi ke mignon apa ko bato msuba babi l'enfant chéri de papa chéri vous comprenez et papa chéri yabi ka Abraham anango déjà OK ozalaka nango pe mais papa chéri yabi ke wana tatuka bajaza nango déjà OK vous comprenez hein nga natika papa chéri azawana yabi ke je suis tina longwa boye tine naza lelo
naza seul musicien on a téléphoné papa chéri tena ebise que nana posa $100 $200,000 Bonsoir monsieur le message casse. Oh ebimat exact papa chéri na vandi boy papa chéri ayebi ba message a bongo ezati que mignon abama vandi placement zo la papa chéri kotika nga ite nazo luka 100 francs nazo luka 200 moi je ne commande pas na dérangera batouté même vena ngai aigle fali poupa soko tunier yebi c'est tout na petit na mignon Abraham ici a senga yo yebi so petit na ngana senga ngati depuis tozala na yeba vena nga depuis na son relation na vena nga vena nga nda kabela nga ye moko son ensenga elle a dit ça au senga de mes présences n'est pas beau on comprend ya matolo oh senga te panga pe azara ta ke pa mobutu na msuna ke rep na ki na senga te mais so amoni nga ava ke ndebi ke petit na fa ke ata mo lo ma présence ya ngai omoni o sikona biso omoni ya oyo vena nga aigle pesa nga ezake oyebi note kanga pe batu ba ba yo ka pembe yo keit mais yo ba nga ba benginga twande mota OK tena ko kenanga pe rep concert tena biyo kenga ba benginga bona matana podium wana mona ya stade Marti ba benganga OK na bureau na ke na zui ba badge nanga na zui nyonso nanga na kei. OK. Vous comprenez? Alors, naza artiste, mais naza professionnel. Je sais que papa chéri a ma kambounaye, azana ba makamboune fois ça là. Moi, je suis pas là pour na déranger. Surtout même missionnaire soit baissé, j'ai ça que mignon Abraham, aza déranger, t'es surtout côté makambala. Ngana talara oh na zui wana, ateza 100 francs yanga. Voilà. Mignon Abraham, aujourd'hui, vous êtes avec l'artiste Fally Ipupa tant que ton frère n'a habité. Bon, on a relation frère. Si qu'on a si à côté, qu'on a pas aussi ça quitté. Donc, c'est-à-dire, on a sopi déjà Wengeti. Comprends, hein? On sopi déjà Wengeti parce que Wenge pesingat même pas à ta visa qui quitte il y a des jours. Na boité non na bi wenge pesinga même pas ata visa qui bon na tie à Bruxelles kasi wenge pesinga même pas visa à Bruxelles ata une journée que na boyi na bité na oza visa ote faut na que nous ka visa ya aigle comprendre aigle penga visa nanga c'est va séjour nanga ebele wana eza chance nanga c'est pour na sepela nango yo ebi biso ba visa na bano ke luka kuna na yozu za ba refuse ya combien ya moi kaka oyo mais na zwa ka kipaka na ambassade siko yo zo boule un mois ne donne 5 kopo mai donc papa ma pesi ngai nde tono na sepela te bato ba oloba na ba musicien bele ba o tia monongo wao que ba pesa bango se o bebele ba na ngote wana ba pe bango 5 ans ba se pelate ba tuko ba inane ba se pela ba miel de so ba na ba inane ba moko ba se ba no se ana inane na kota visa déjà na zamu ko na nga na yo mona passeport mais na 5 ans oh yo landane nga na ba carte mangwele na TV wa ana inane azwande akanga photo ala biso ke yanga eza soki 5 ans soki 10 ans lo bana po yanga 5 ans déjà balakisa ki yango to moni ba vidéo eza 5 ans woneza inane carte wana balakisi ba 5 ans na carte mangwele fo landela ngo bena ba carte ba mituelle tout ça yo kanti biso ebik mikilité ngana mona poto akalati la mission comme l'air ouais ça n'est pembe à l'ufula carré et là la raté carte bangwele mais oui voilà Mignon Abraham aujourd'hui donc tant on vient là na epona ça boulot nanga oui pour ça boulot non c'est na qu'on a continué album nanga et puis le 25 novembre oyo nde makambu na yu arena batu ba ya ebele ba omona ndenge aigle azo koko ça dit aigle au côté ba pièce asika na voiture moko boy comme na musique du monde ce que batu ba bangela yo comme un grand lobby pas et pas Fally Ipupa aujourd'hui vous parlez bien de Fally Ipupa parce qu'il a payé son visa on a lobby ma bien non le baba bazo banga parce que ba misa Congo bozara bengra
mingi bokolo bana tongo komisi muta po inane ko changer la on appelle ça ki mbongo nanga oza ki visa nanga olo nanga lolo tu parles bien de Fally pour parce qu'après so visa et olo bien amia dans mangwelet yo za 5 ans aux ans 5 ans toi 5 ans so division par 5 ndolo oui ndoki eza mangwela batu musunde ngozolo margi ba oseko lelo oseka ngai tala yo batu mususa oseka yo mutam la vie mo baseka ka mutu mususa oseka mais tam mususa batami na se ya atandi etoko crédit pesa ya mega ya pasi mavandi na kwa mo baseka fingi yo mais c'est son droit parce que téléphone pesa parce que téléphone peut tam se zape ya bienti. Vous comprenez? Alors, na vie, il faut mbuma o etelande baba libanga. Deux fois zandenga po yo ya bamba libanga. Tu ezangati yo bamba libanga nitindeni. Na une na mona ba artiste mtu travaille na télé abambika libanga. Et bien là mona na ba TV. Bon gouvernement pam. Quand moi je viens, je donne l'ordre. Mo ya mabe makasi. Non. Oya mabe na ndaki de lobi na ndo le na tongo na c'est ta question wana to ya kile kan pamba esika nga na ebana vient nga aigle bato ebité za ya lelote vous comprenez hein vient nga to pele nga jeep na kint ah bon comprends a vient nga déjà de ya mutu ya déjà dans ça na beta na ek victime te musicien te pona longwa su est victime ko trahir ngala ba genre bato bazara na monde ya ba trahison te. Est-ce que tu me vois bien? Attends, regarde. Tu me vois bien? Donc je suis du genre ya bato o ba trahisa te. Na te naza ka focus na ba relation nanga, naza focus le baba sala nga mabe ngata ba osala nga mabe. Na ya kaka, na ya bisuat, na ya liboso. Ba boxinga. Na BCBG on a ça à 17 ans. Deuxième, babouak singana le katé na pesa papa chéri mbote mais papa chéri yeyo. Babi singana papa chéri a opé manano. Ah bon? Vous comprenez? Mais à moni, ba musicien ba viva ba leki ba pesi papa chéri mbote papa chéri o azo pema. Ba tupe bazo tala. Webi soni wana eza wana. So eza makolondi o sa nini? O bukani. Hein? Tu peux te faire dans la 12 hein. Vous comprenez hein? C'est ça ma colonde bukani en tant que moi na maele na sani na ozonga wana na poto sombi ya biso to omela. Onyo kwa mi hein. Ya mutu ya misatu na yes tuna sœur nanga Magali Sisi. Na porte ba futa billet ba masebe ba utemiki na sombi ba billet ba binga ifona futa ça dit prince a futa na porte royaume. Ah bon? Vous comprenez? Mais t'as là un basali au bongo, deux basali au bongo, trois basali au bongo. Est-ce que na roya au finga bango? Non, na finga on te za trois na bango. Ngai soki mutu alingi ngai te, nga na linga kaka. Net papa chira ça ka père nanga. Mais fallait pour pas grand frère nanga. So ega linga te no diembela kaka. Pour ça ka vie nanga. Vous comprenez? Hein? Autika la ka vie nanga. Alors nga eza na jour te bo vanda te bo vandi boye bozeli jour moko boye boya ba jour ba trahison moko boye wana ngaiti. Voilà. C'est ça. Voilà, Ginolia qui je salue ta présence. Voilà, Mignon. Mignon Abraham. Nana tout nos fondaye balelo oyo parce que faut ya. Lobi na télé vidéo no mo bono mi tout na ngamoko. Comment porter parole à victime? Na mon ozoki mambango tumbola bagolwa. On te que aux artistes mais ça fait pas du bien. On a ça les Joana Salaka. Pourquoi pas que Salaka le roi yo Mignon Abraham. Mais autant malgré na sali le roi Joana Salaka mais zanga muna sali. Mais pourquoi retumbola? Pourquoi retumbola bagolwa? Mais na sali l'autre. Na sali yango tangu bozo tinda batu ba finga. Abraham nandimi yango o nyonso ba olobaki na sala porte parole est victime ngala ondima yango. Yango mo porte parole est victime yo sala est victime mo nango nde kinzenze ngo musique toni. Est victime. Na ondimango batuku ba porte parole ba orchestre belé ba tout monde ba on peut ba comment la ba mikilia pe ba vie na bango atapa bien. Mais pourquoi qu'on crée problème avec l'artiste Ferregola? C'est parce qu'il a créé un problème nanga. Pour muto bandaye. Non nga natikala bandaye te. Oyebi koto bandaye. Nga bandaye te. Nga bandaye te.
moni ba zana memos ko na pembe moni nga ya tout ça besoin le na pembe omoni oyo zo lingolo ba wana omoni ba vie na biso ba artiste ba vie na biso ba aigle ba manda chante ba ya Jackie Moulo privé na ngaji d'été na pesi na vie na nga pa popi moti na oya pe papa popi pour tout le monde à moi ba raima ba finger complexe nazoya na yebiso makamba complexe wana biso tolula ki biso tozauta bango na télé tolula carrière na bango tozali na posa un jour tokoma pe lokola bango nde lelo mpe bato bakoma kotala biso eyi koloba nini biso nde totala bango na télé alors eza na bavie oyo bayamba biso balakisa biso mpe nzela bapesi biso mpe biberon lelo totamboli ndenge totambola je comprends mais ya grand frère na biso wana au fait alinga carrière na ngai te akota même ti na famille na nga alinga carrière ndenge te bobeto orchestre moko te ya na beto pembe te mais na ndenge ya pembe oyebi bana na nga lelo soki baza bien te soki bon napeso pembe pona na posa toke musika te ebi bana na nga bana no bota vraiment bana na nga bana na nga lelo soki tozwa ton ya kozala esika moko te ya mpona grand frère na nga wana nandeni na betioka pembe ozo comprendre bana no bota so bozala esika moko eza mpona grand frère wana musicien ozo comprendre mais en tant que grand frère azwaki problème awa na bamboka oyo awa motema oyo azwa problème awa na bamboka oyo c'est le scram abenganga tata mapasi c'est le scram abenga il m'a appelé ok il m'a appelé que il faut tout ça la boye mais tant que tout ça boye wana nazala pe kana fali nazara na ba fe na ngebe di ba di ata nazara et puis appelle les côtés là puis kota pena na base naninga pembe ke mana yo na yemba yo mona warrior moko afinganga o ba photo nangezo tambola na aigle pe ata moko afinganga ta baby ke za problème te naza mutu quand même yé pas za mutu parce que mutu oyo déjà sala yo mabe moko ya ba niveau wana vous comprendre même yo salango te mais ngana salango te ya salango te ponanga mais ngana ya na yemba vous comprenez ngi koloba motema pembe mais les jours oyo bamoni nga na tamboli pona promotion ya Stade des Martyrs ya vie na nga Fally Ipupa bato ya liboso babandi kofinga nga bato na ye c'est-à-dire ya liboso aza d'abord artiste moko aza ingrat. Ah bon? Ouais, c'est un ingrat. Bagolo ba yelo. Yo ibsanga makamuni no betelanga. Bagolo ba yelo. Ba obo filmer bilambo zola to ebi ba obo filmer na bilamba. Ba dudul no ba beza ba basi ba so. Na lobby eza yangat. Na la telamba dudun ezala ya basi ezala moi c'est amotute. Eza yangat. Na la telamba moko ya kala na bandela ngo deux fois. Yo kutu muto botama depuis 1900 lelo zali. Abo mazuma loba. Na bien yo mutu kuto botami depuis 1900 ti lelo zali to bengo gloire o kuto za ya kala. Ibsanga. To bengo yo kuto za ya kala. Isa nga ba filmer tout couvre ça nga bien ba filmer nga tous les jours ça nga bien c'était bon na pesi bango boulot faut ba filmer nga isa ordre sur na pesi bango ba yemba raté ba bana. Moi je parle en termes de ma vie. Bango ne baza wana mutu nini na ba fanatique wana akoya pour adresser éducation à bana. Tout le monde a suba noté si je comprends. Vous comprenez ici aussi ça fait un temps. Ça faisait un temps, okay. C'était pour le grand frère. Mais du coup, ngana yaki ko sala nenge mutu azana mutu akoki ko sala sala kiango. Vous comprenez hein? Et na yemba na makambo na sala promotion avec nanga aigle ba comment ofinganga
na bato atinda kawana si lelo so continue internet lelo même pas 3 heures du temps écoute déjà ba ofinganga siko nga est-ce que moi je peux venir m'asseoir pour répondre bato ba ofinganga non nous on répondre nous na zo kene na idéologie nini idéologie à c'est le scram na loba ki on a bana depuis kin c'est le scram loba ki soki j'entends na Niki ya onika papa chéri. Okay. C'est que papa chéri nde mutu atindi janta. OK. Soki mutu kinga na Niki ya ronika kuna likolo il paraît que izara bongo ndenge ye amone la kango. Donc na parce qu'on a omone la ndenge ye pas omone la ngo. Soki koto ba Niki ya mukenga na Niki pembe likolo. OK. Voilà. Parce que biso peto au travail, on va arriver. Vous comprenez? On a besoin ba vena biso ba liboso na biso ba pesi loboko ba tie singa. Le quoi vient na biso aigle bi que petit na sala album ni na non. Petit na ngezo senga ba option zo senga petit soit boro. You arena. Voilà, pembe yango no comprendre. Mais si ko tangu ya na posa ngana évoluer té. Mais ngape na rozala na posa na été. OK. Pembe yango na si ko lokola ye déjà. Abeta ba Zenith abeta ne lekinga na mwa quelques albums ponga neto kokana na bisoka po muto aleki biso to eza aigle te pourquoi nite oh yaza ba album ki na bien yoki na lubite azana ba album to kokani wapi ayemba ngapi na zani na yemba nako tout en libako opportunité mo bo sikoyo. Comme on a des albums dans le jour monté. Maman. Mais ça album. Mais si on ça la album maman. On a ba voko ko le kayo. Nani on ça pe album, on ça album on ça ba voko wapi ba trophée. On a ba stade ko le ko. Wapi ba trophée. On a ba voyage ko le ko na mito bana États-Unis. Wapi ba trophée. Oui, on ça trophée. Yo le bien za ngo le kan wapi ba trophée. Ko le kayo. Ana ba trophée wapi ba trophée. Ana trophée ngone to ndenge moko ngone biso to ndenge moko. Ana trophée te abeta stade de mentir ngape na beta ki yango. Oh mais tant ba matisi mignon Abraham ba ngam invité de Fali. Mais o beta déjà ya stade de mentir. Ya Fali. Mais ba nga o beta déjà. Yes quoi un avantage abeta la maison mère abeti na. Oh mais ngape na beta ya BCBG. Kasi o nga abeta masamba débat pe na abeti te. Donc monte que to kende mo. To za ndenge moko. Azana ba nini ko le kayo. Ba ne mo so ka yaka na orchestre Mikili je te promets. Voilà, c'est comme moi je te promets au mona oyanga pe na Mikili. Moi je te promets. OK. Et à magie. OK. Vous comprenez? Et à magie, je te promets. Non, il vend ce soir. Non, il vend ce soir au mona bango. D'accord. Vous comprenez, hein? Donc sur ces voilà. Voilà. C'est là au Romona et ça sera la magie. Magie. Voilà, pourquoi comme ça magie? So exemple magie tu verras la magie. Vous comprenez? Déjà na lobby boy. Na lobby boy, na bien stade déjà. C'est stade où ils ont trophée tondi kitoko na mikolo lelo eza ya aigle. Ba stade ba chinchani te que papa chéri pesa e batu, vewe rapesa mutu, vena biso kwa dans la vidéo non. Ah ba chinchani. Que na vieille peli pa maté ko fini. Maramo aussi la mkonne musique à Congo yesu ngai. Et puis eza histoire stade de Martyr Koufi. Eza ka wana. So Koufi ça histoire. Mutu na mutu. So stade la kanyo lelo za histoire le bata. On a beta déjà. On a beta na stade ya JB. On a beta déjà. Bon on a un bachi congolais. Je m'appelle Mignon Abrame. Ponta de Lancel Marcador Pembe na Pembe. Est-ce que Bawario Bazali a stade mobile mais non zong sirana? Est-ce que fait nanga aigle mtazawi? Bawario ba fan non. Il pas ça peut pas fan nanga. Yo za Wario. Mais oui, ngamo na gouverneur de Wario. Donc Bawario ba za penanga. Tu on pas pu melinga ba fan ce qu'on a dans na ba na so nanga na ba Wario. Ba fan ko na ba lan. Oh bango kaka ba Wario wana. Ce qu'on a fait ndé. To ba fan ko ba Wario. Boyo yebi ba fan na Michael Jackson ba komona ba. Ah. Vous au monde, oyebi bango te. Donc, na ba warrior, na ba mourir de la bonne musique, na ba ta wenge o ba conscient. O ba conscient ba yebi ke Mignon Abraham l'artiste musicien congolais.
Donc c'est ça. Voilà, donc, mignon, bravo. On passe arriver à la fin. Une sais. dernière question, merci. Une dernière question, tout le monde m'a renvoyé Jackie, on va répondre en gros. Aujourd'hui, à Jackie, le parmi ma mission, on a mon j'ai non qui passe. Il faut décortiquer à Jackie par Popi, bah on bengi tantine Popi. Nani ça est bon, nani a lobby. Ngayela nga kombo mutu après, non beta mutu ana pembe. Non qui mute ma passe kara. Tanga kombo ana. On a mon artiste moko asala ki yango mais yoso opta ki yango tenga mona koma kuna. Tenga mona tala ki na ki mute ma passe niveau ya pas pour pas lukane problème te mais. Et puis to ke nanu hein. Pas pour pas décortiquer tantine JDT tantine Jacqueline zana on a kenao et ça rend bon na ke n'est pas zana ke n'est pas porte-parole te na ina nous na si sana nous li moni na sur la je pense que tellement na banda va studio ba repe banda de pas ça chino yaki ba repe banda apparemment na temps vraiment ya MLT parce que mel ana musala munene na tike na kishasa ya kokengela mboka. Mais est-ce qu'on a zoni na likambu ya miel tokenan JDT Mulopui vient na biso ya Jackie là je réponds non na kene kunati na non est pas miel de son zwa kiti vanda liboso miel de son stylo yango oyebi mutuloko a JDT pa Popi en orbetana Wenge El Paris. Toi, tu étais encore Wano Kumba Serso. Oh! Na idiofa. Tu étais encore gamin. Wana VJDT. Ton maison mère et salami. Ba figure emblématique ba tondo pesa podium melengi. Et ça ba vena biso JDT. Ou que ça là que pour BCBG ça qui so ba yebo e mabe koti. Ce que ba JDT mutu aza ça ba contrepoids JDT Mulopui. Mutu atindi wana aki poids mouche par rapport ya podium par rapport ya vena biso JDT Mulopui. Miel de son. Batu ba ko ya koloba na JDT Mulopui ya Jackie. Et ça, héritier Watanabe. Et je comprends que yo za ministère héritier Watanabe mutu azo un mouvement. Ba faute nyon so na pesa pas héritier Watanabe. Faute mususu na pesi ya Noël ngama wera lembi afuli ataliti. Vous comprendre. Donc yeba ke mutu loko la ve na biso Jackie Mulopui s'il faut à répondre mutu. S'il faut il faut à lobela mutu. Peut-être à quoi répondre héritier tout to J3 to J3 batu oyo ba génération ya Jackie ya ngona so total isko na kota BCBG biso to koma déjà ko beta na ba vena biso ya Gilles Kibens après kuna ba vena biso ba JDT ba ça tindika lokito c'est-à-dire même des sons osana même pas ba donner oyo koya ko ba survie ya Jackie. Parce que ya Jackie ti atika wenge maison mère yokutu oyete nanu ba les bogards ba ye wana yo yeti batade de montikile et puis batu ba ko loba pona vena biso ya Jackie et ça peut-être ba eboalotin. Vous comprenez hein? Toi tu n'as pas le droit ya ko lobana vena biso JDT Mulopui so na zongisi casquette ya wengi po sko na ndenge ya wenge moni ki esprit wenga ngoto lobaka yango yo c'est-à-dire na ndenge ya mouvement ve déjà JDT Mulopui bazana na accrochage tena artiste loko a miel mais au moins na TV a loba ve JDT a trahir azamuto a trahison JDT a mission faire ve JDT a musicien avait we ranson makanda ngiama faire recherche des poules, il y a maison mère aza collègue naï. Alors yo miel de soza sous collègue ya vena biso JDT. So na bina lo bango lokola vena biso Didier Nzongo mokonza commune ya Ngaba na koloba je demande à cet individu de mon collègue l'artiste musicien miel de son ezambala suka oya ko mankara batu ko ba JDT ba respect pembe yango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci, donc j'en profite à saluer
Vienanga Tony Kimpioka Bling Bling. Mignon Moupini. Et puis, je salue J-Unit Balondo, Papa Nadjaden, Motema Espérance, Mbambu. Et puis, Vive Otino. Et puis, na Pesimote Nabana, il y a Paris, Nyonso, Bazali. Et puis, bientôt, mon album passe en or. Nazo Bandayango. Déjà dans un studio. Ouais. C'est-à-dire il y aura feature avec l'artiste Fali ou pas? Oh bah on a posé ça ngana bomba makamunanga. Côté on a to loba penate. On a posé ça ba boire studio et bandalcha semaine prochaine. On a posé ça ya ba pasula loga ya mobimba. Déjà la moni ba contacter nga déjà belé. Déjà niveau ba contacter nga na comment ça la sikoyo na oyungula. Après na otala nazwa oyo natika o nazwa nanu o natika o pour déjà so bano ko contacter au bon et ça la bien mais biso to ba musicien to ko tika ko ça la publicité donc l'album passe en or déjà tozo continuer en et rendez-vous le 25 voilà rendez-vous du siècle les le 25 novembre on a eu Arena na Paris la Défense et puis na nenga pembe ba liboso bato bana musique ko bete sika na ina epsa ve na ngama obe na komi na kinto za ka shebiso na bango totalana na nini na komi na kin shebiso na ya bango totalana ça dit neti ve na nga chuke bokechu c'est-à-dire vie tant bano emela mobutu toza mono wana muto ya beta ate. Et puis, depuis guerre à Congo et Banda peut déjà pe Syria Mobutu. Bino bolia bala, bosala ba vie na bino, bo évolua. Mais lelo, na habité, ozano pe na mungongo robete la pe musique. On a un conseil na pe ça veut chouker. Donc vie na nenga pembe na bi komona Kinshasa vraiment moi kala. Ngana uti kuna mikolo ba moi ba bakisi moi ba degré na. Donc ceux qui olingi omona kin vraiment venanga yo avenanga ton na loba yo avenanga pena et totalana na lac Moeroche biso totalana en face wana chi biso donc vie le 25 yebisa mama alsa ela yo badi lia lala koyati donc parce que ça serait un peu trop compliqué pour toi. Je t'assure que ça sera compliqué pour toi. Yo avienanga timba. Pembe na o na ina o yangoana. Merci. Et puis ceux qui osana posa vraiment o pesa conseil que nena nous na makamba ba politique, yo yebi bat bazolia banzata na ba politique, biso aigle ane simple artiste et musicien. Asimana mundu kite atina batwa kendo bunda guerre na nenga pembe vie omoni na moni ba semoule et comment embrouiller PV. Vous comprenez hein? Ba semoule comment embrouiller vie ça la paix aux ongles la pétaille. Pour na moni taille comme beba comme appelle le roi Tortue Ninja. Vous comprenez? Merci beaucoup Mignon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ba dédicace c'est ça? Na pesi bana mikili nyonso mbote rendez-vous na Arena. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était la Mignon Abraham. Rendez-vous le 25 novembre 2023 à Arena avec l'artiste Fali Poupa. Il y aura des invités. Parmi les invités, il y a Mignon Abraham à Kalti, quoi. Vous allez là le 25 pour soutenir l'artiste Fali Poupa. Merci à Désolé, mon agence privée. Merci à Gaylord Dicap. Merci à Eric Bita. Merci à Faya Basket, le réalisateur, le producteur de cette émission. Il y a Guy Basket, Chango Basket, Hérité Basket. Merci à Guylaine Gatel pour ta présence. Tout de vos voix de Glolan de la Mégastar. Désolé, mon agence privée. Mon agence privée a serré à confiance. Saladin, Téna du Trait, ajouté celle-là. Tu es quelque part, tu nous suis. Merci à. Bananionso, il y a Bananionso, Bodinga. Balatou ya une nombre voté au frais de bons pili honorable Nabiso ya sûr pourquoi pas aussi bana commune Kinshasa toi na député Kamoko fiston coloqué Zapatero voilà. Numéro 24 honorable fiston coloqué Zapatero bana Kinshasa bino boyebi sans oublier Soulé Kaouka c'est-à-dire Papa Zouzou Papa Zouzou moi sans oublier mon ami mon frère Jokash Maboulena et maman Chouchou Kouyo et donc tout voter bango José Oluma de Barcelone. Merci beaucoup, à nous revoir prochainement sur une bye bye.